Viva! Tozoyemba muke pour la fête. Ok. Simbo ya kekele. Longwa na nzela, Félix Akota. Simbo ya kekele. Longwa na nzela, Félix Akota. Simbo ya kekele. Tango nyonso bazoka mwae. Simbo ya kekele. Tango nyonso bazokima te. Simbo ya kekele. Tango nyonso bazonage. Simbo ya kekele. Félix mokonzi ya mboka. Simbo ya kekele. Longwa na nzela, Félix Akota. Simbo ya kekele. Longwa na nzela, Félix Akota. Simbo ya kekele. Tango nyonso bazoka mwae. Simbo ya kekele. Tango nyonso bazondima te. Simbo ya kekele. Tango nyonso bazokima e. Simbo ya kekele. Pachi mokonzi ya mboka e. Simbo ya kekele. État de droit efandi na mboka e. Simbo ya kekele. État de droit efandi na mboka e. Simbo ya kekele. Justice kangi bango e. Simbo ya kekele. Tango nyonso bandimaki te. Simbo ya kekele. Vive l'union sacrée de la nation. Viva! Viva! Merci. IDPS vivant. Viva! IDPS vivant. Viva! IDPS vivant. Viva! 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 Qui c'est le national? Félix Béton. Ochiba. Béton! Ochiba. Béton! Ochiba. Béton! 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 Maboko makasi mo koshi béton. Bonjour. Bonjour. Jour pour jour, état de droit, les ont quota. C'est bon. Tá bom. Mais deux jours, vous salissez pour la tête, pour ça qui me téléphone, Daí era problema. En tout cas, mes chers amis, Vraiment. les amis qui t'ont payé pour nous Oui. combattant, pour osala combattant, mutu moko te atindi yo osala combattant. Bote. Oui. Pe mutu moko pe aza na nyongo na yo te. Musala oyo ozali kosala nde okofuta yo. IDPS viva! Viva! C'est comme ça. Tshisekedi mutu moko te atindaka ye abunda mpo na mboka. Abundi mpe akei. Me musala oyo asali lelo oyo Eboti mbuma. eboteli mbuma na kati ya Fachibe. Béton. Ndenge moko mpe awa biso tobotamaka le même jour te. Quand bien même okokota na maternité okuti bato babotami le même jour, bana babotami le même jour ata 8. Mais ntango bazokola lipamboli ekozala mpe le même jour te. Tala ta nzete ya bapapai azobota bambuma wana parfois le même jour, mais okomona kaka moko eteli avant bamosusu baza na matoya koyo asali nini. Ndenge moko mpe tobundi tosutuki bamosusu oyo bayaki nsima basutuki bakomi kuna bakonseye bato songolo pakala. On ne peut pas en faire un problème. Cette même idée esengeli mutu oyo abotami na bwanya mpe mayele azala na ide wana na motema na ye.
soki yo oye na motema mabeke mpona nini mbumbu oyo eteli avanga bakolongola yo epa nzambe oyo ayebi kooriente makambo selon saison na ye yango wana bomonaka cher combattant moto ya motema mabe akendaka liboso te bote tobeta d'abord mabusha makasi mpona biso moko idepase viva place nyonso ezala na lore ezala na affaire ezala bisika nyonso nzambe atindaka lider ke vulevule opa yo soko omoni ke mpo ozala na lider ya bokambami ya lider wana te baforce yo te tu peux carrément être à l'écart nayebisaka bino fois passé c'était samedi ke omoni meme na kelasi bato oyo babanda kolinga cour ya anglais te batikala mpe koyeba anglais kaka professeur ya anglais good morning baomélange kuna mateye ya molakisi ya anglais ekosala ekoprofite yo na eloko te ata ntango toyaka place oyo avant o assimile matière autorisée. Vous devez d'abord avoir confiance dans mon matière. Ceux qui ont confiance dans mon matière, ce qui est aussi normal, il faut forcer payer que aux subir matière. Beauté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de démocratie et puis tous un état. Il y a ça na confiance et puis tous en politique ceux qui ont confiance na ngaïté moi aussi je n'aurai plus confiance c'est tout à fait normal ata lipamboli elinge yawa ekokweyaka na bato wapi président na ceux qui ont un électron libre, s'il peut être un électron libre, et pour ça, je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Même place où il y a des sorciers qui n'ont pas voulu que Bayambakou soit pas chef de l'État. Je me connais. On a bango, chef de l'État, il faut Ayambaba Saï. Ayamba bato ata to expliquer mpona bango fali ayamba bango te fayamba bato ozali pourquoi? Parce que il faut se prendre d'abord oyo bino leader azala contact permanent na bakambi ya parti na bakonzi ya mboka bote nde oko bénéficier nde okozala na espoir ya kozela mwa eloko songolo pata. Mais ce que mon dit, Passali Boy, pour n'aller aux autres au contraire, qui est en train de propager Obabengaka racine d'amertume. Mon frère, je te dis que aux autres salles, vous allez à pas. Alors, Tozoya, pour que lobby, pour se retrouver dans Oyo, Tozali pour ça. Vous voyez que le chef de l'État, le chef de l'État n'est pas là pour n'akoyeba oyo sala. Mais plutôt chef de l'État, bien bakambi na biso, bazawana pour n'akotala oyo zana kati ko ça. C'est comme ça, chers combattants, la politique est comme ça. Pour le battre na bundaki en 1970. Na bundaki chef de l'État sur la famille. Bato babundi en 1970. Bako bimele belé. Il n'aura pas ce temps-là. Mais ce qu'a Fandi a moni déjà que c'est ce qui l'intéresse. Il est plus que préoccupé dans l'actualité. La politique en 2070, en 1970, quand on va créer quelque chose, on va mémoriser chez amis et donc on va réflexion wana wazana matoya kwa wasali nini ayoka mbona noboko kanga ba
idps viva Viva! eloko ya liboso mongongo eza te me na koseforce na loba tokoexplike bino cher combattant faut passer Jean-Pierre Lacroix ayaki awa oyo azali ayaki korepresente secrétaire général ya ONU apesaki rapport na ye na bato oyo batindaka ye Anthony Guterres eloko nini ake kokuta na Congo eloko nini bakongole baza nango posa eloko nini tokoki kosala mpo na République démocratique Du Congo! tokoexplike bino parce que jusque là bamosusu bazozela yango ekota na YouTube ekota na Facebook mais biso lokola toza branché toza mpe na bato oyo baza wana mpo na kolandela politique oyo ezoleka na Congo parce que bamosusu mikolo euti koleka chef de l'état ainitie likambo ya oyo tobengi consultation nationale tandis que bamosusu babandaki démarche mpo na dialogue national nana tindaki ba Bango! Aboma. nde aboma cher combattant il a fallu sikoyo la communauté internationale a émettre mpe point de vue na ye na oyo ezoleka na mboka na biso nde bomonaki cher combattant jour pour jour ntango makelele ezoleka oyo na Congo bango mpe ONU lokola eza organisation nationale ya bapays nyonso organisation internationale plutôt il a fallu mpe bango batindaka mpe bato na bango na terrain ntango bato bazoi na terrain bakoya korekolte baambition mpe badésir ya population ya esika wana c'est ce qui s'est passé cher combattant pendant que bamosusu bazalaki na kati ya distraction nazoyebisa bino cher combattant idps viva facibe oyo mpe abanda kozala na kati ya kozela dialogue ndoto ya baba kombololo bokokanga ba eloko ya liboso cher combattant Joseph Kabila appartient au passé nde bomonaki ide na ye ezalaki yake azala ata quelque part acreye mwa eloko moko boye oyo ekoki koapuye ye parce que aza na mbongo ebele azali actionnaire na makambo ebele na bapays mpe ebele aza na bambongo ebele na Panama Papers na babanque ya bapays d'Afrique Joseph Kabila il a fallu cher combattant doit utiliser politique ya facibe politique ya neti ozoswa mezopesa ye mopere ozosoma ezofulu ye mopere me bamosusu mpe balingaki politike ya bukalelo lambale politique efutaka ya bamona cher combattant l'IDPS a fait 37 ans pour que fa accéder mais yo yana politique bukalelo lambelo ekofuta yo même monele mboka lelo ekende liboso ataka pe bamonaki oui effectivement la croix ya kamana juste omonaki bato babikolinga atelemi na kati ya couloir na bafarde esali ngai soni papa moto amibengika eza président atelemi na couloir ya MONUSCO na bafarde azozele mpe bayamba azozele mpe yamba atelemi mpe wana azozele mpe batalani na moninga na ye Adolphe Mosiki batalani bazozela bayamba bango idapasiva tango mutu oyo awutaki États-Unis d'Amérique aye ayambi mpe bango bokota bino mpe bokota susi na bino eza ndenge nini bon oyo ya biso kaye décharge yango crise eza na mboka il faut tokende na dialogue
bino moko un dialogue. En même temps, pour une sortie de crise, il faut passer là au conseil. Batala, etalaka, ma institution, Félix Azalakaka, chef de l'État. Gaï Martin Fayulu n'a à la place ouana. Soit Joseph Kabila, Azala inspecteur Nabisonyo. Vous allez voir? Vous allez jouer pour Joseph Kabila. Merci beaucoup. J'ai écouté vos désirs et vos impressions. J'irai donner les rapports à qui de moi. Eh bien, c'est un gros peu marié. Parce qu'on a la table, parce qu'on a Boutoubu. Bishopé, souci na biso, dialogue. Ok, ça va. FCC peut Boutou, et caméra est à la na moi bazona bake FCC cash crise ezali te ndenge babanda kolobati avant to bomelo kwana babanda koloba bongo mais na buto bazona bake crise ezali maintenant pona ko bimena crise wana pona biso to sengi chef de l'État a respecté accord. Chers combattants, accord ezalaka nango ce qui a coré les lois et le corps de la crise, Balingaba Misangote. Papa n'a pas tourné de nouveau répondre. Ce qui a coré ça, Ndenga Bakangami, Balingaba Misangote. Pour signer qui accord, il fallait Batuna Kiko Konyangi, na top Congo. Yebisabiso. Yo en tant que au cadre FCC, on s'attend à accord wana. Alors que mais en principe, nous attendons encore Rwanda. Chers combattants, on va faire une distraction. Alors, chers amis, c'est ainsi que Moutouana Ayoka qui m'a camboana Nyanso. Ayoki Bango. Mes amis, Yokanga bien, Landanga bien. Tant que vous avez un chef de l'État. Ayoki peut chef de l'État. Chef de l'État, à la qui sied ma camounos. Et si quand on a qui blocage. Blocage ezaki esika boye na boye banda na ofongola ki nzela mpona consultation pour que bato mosusu oyo baza na bolingo ya mboka bakota totonga mboka namoni déjà j'ai récolté barésultat ya malamu et pourtant nanu tobimisi ata gouvernement yango mais tozomona quand même ke adhésion eza massive mpe bato baza na bolingo ya mboka mpe baza ebe ndo tomoni ke non en tout cas bien sûr blocage ezalaki. Mais souci majeur du peuple congolais balakisi yango na nzela ya consultation nationale. Maintenant consultation nationale, souci majeur du peuple congolais c'est ezali. Il faut gouvernement yasi. Yasika. Batu yasi. Yasika. Foto tongambo. Moka. Tobeta bango mo cher. Tala bango bakati. IDPS viva. Viva. C'est ainsi que chers combattants, Tango apesi masolo wana tango apesi briefing wana na oyo ezalaki envoyé ya ONU ye mpe ayoki ye mpe cher combattant butu oyebi ya bato ya monde mosusu bazalaka na stratégie oyo ya bango butu cher combattant bakoti na terrain bakoti bakombata ide baleka na limite bakombata ide bazonga bisika oyo nyabaka refweza na moyo na to batuni wana bane bakombata ide izota ide pesa pa implanter bisika yo donc lokola pouvoir zongi na population c'est que population ya moko azana capacité ya ko gérer pouvoir na donc le bokanga ba mes amis tango mutwana zongi dans les États-Unis d'Amérique. Samedi, 14h temps universel. Après voilà. Oh, na ba oh yo bati
tozolakaka ye na secrétaire ya ONU na bato mosusu papa Jean-Pierre Lacroix yaka nanu papa yo moto okendaki na Congo tozolaka bamosusu bazoloba crise ezali bamosusu bazoloba ke tosala élection anticipée bamosusu balobi ke tosala dialogue yo moto outi kuna olobi nini avant tozwa décision c'est ainsi que chers combattants tant que moto na komi liboso secrétaire ya ONU ayebisi elobi papa bien sûr na outi na ngai kuna na tamboli na tuni mpe bato na tindi mpe bato na ngai na terrain bayeli ngai rapport nakendaki ti na est namoni ndenge nini nouveau président oyo aza kuna aza na bolingo ya kotonga mboka faciba donc nakei ti na est ya mboka nakoti na tuni bato mpo na bino bozoloba nini mpo na papa mokonzi oyo bato nyonso wana bazolobaka keno wi papa na biso wana to en tout cas aza na susi ke mboka ekende liboso papa na biso wana aza na susi yake bitumba esila papa na biso wana tozosenga ke biso nyonso toza nsima na sikoyo yo en tant que moto outi kuna omoni nini omoni ndenge nini te papa ngai moko naza mpe un expert natamboli natuni namoni natuni bato nyonso baye vers biso la plupart ya bato baye vers biso baye vers ngai mpo tosolola namoni bayeli positionnement politique na bazo privilégie plus mabuma olie batala intérêt supérieur ya mboka donc ngai ntango nalongo kuna nayaki koconclure namoni ke wi président ya sika oyo aza kuna azosenga soutien ya bato nyonso meme bino bato bozali awo na ONU tosoutenir mwana mobali wa tombola loboko kanga ba papa nazoyebisa bino ondima te etali kaka yo moko maintenant à partir ya samedi nde bato ya ONU bafandi balobi ok safa tomoni ke moto wana aza na bolingo ya mboka sikoyo yo omoni nini te papa mpona oyo etali dialogue ikele kuna crise eza te ezalaki crise ya quelques individus oyo ebanda kobloke développement ya mboka donc ntango ye moko faki beton akati singa oyo ebanda koenda tiraillement donc le peuple congolais oyo ya kuna aza na kati ya espoir yake lobi be après lobi makambo tombola loboko kanga ba mes amis je le jure si la tombe de ma mère parce que ma mère peut à ça et son âme repose en paix je le jure si la tombe de ma il doit passer viva maintenant tous ces le chef combattant directement secrétaire à ONU maintenant qu'est-ce que nous devons faire avant de se poser la décision. Qu'est-ce que nous bato oya sengi bakota na mouvement na ye wato bengi inyosa tomoni bato wana baza ebe baza na souci ya mboka to basima bato na balingi ya mingi ngai nazo conduire boye nous devons soutenir le président de la République démocratique du Congo. Parce que ngai moko na parle pas makambo na misu na maboko na faciba. Donc lokola yo za kuna. Cher combattant, monsieur Bisabilo. Oyo mutu akobele le pona dialogue. Amata, akita, akende tie pa nzambe. Atinda banjelo na ye pa nzambe. Bazonga na Yesu na Congo. Ba créer balukata centre diocésain. Batanda bakiti ya pembe bapesi biso ba sultani ya pembe dialogue ikele kombola loboko kanga ba ndemba loboko cher combattant na ceux bino directement bato ba ok ça va donc les abongo pas question ya kozonga sima à l'unanimité signifie na bomoko ya bato nyonso oyo baza kuna na ONU balobi à l'unanimité na boyokani na biso nyonso te na français na à l'unanimité na boyokani ya bato nyonso awo tozodeside biso tout nsima ya faciba kama bakona faciba
makila ya bokongolais esali okimaka okendaka oza kuna oza na porte ya Anthony Guterres. Félicitations na makambo nyonso oyo oyebisaka biso. Papa botombo na loboko totombo na loboko. Toto tokanga ba. On a politique à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cher combattant. Et ça n'est pas président ya siko ba John Biden. Pour combattant ko bazo talela bazaku okokuta ba congolais et pas John Biden. Bafandi te bazo mele shikata te bazo landa la politique ya Fatima. Beto. Papa, chance toza nango pona ko président local Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eza yake bato bazaki ba ennemi ya père na ya l'époque. Bango oyo libande mboka. Ezana na États-Unis d'Amérique. Ezana na France, Canada, Belgique et ainsi de suite. Bato wana nyonso basali bloc. Bango nde ba véritable conseiller à Fatima. Papa, avant on sale likambo pour que on sakana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bango basi ba yebi déjà ka. Ata bosali makita na butu keno. Pour to déstabiliser mwana mobali oyo isika oyo. Tango bakobima Fatima. Mwana salama yele na mutitere. Yango wana bosomo cher combattant. Tolo batero ba. Mona Kabila aya. Kabila combattant. Kabila azali Satan. Satan kutoze regret. Kali Kabila leki na motema ma. Amen. Aleki Satan. Papa. Satan aza na motema ma. Amen. Mais Kabila avec Satan na motema ma. Amen. Omona wa? Wapi? Satan abandi ko regretter. O mutalenga na motema be. Muto ba bengi Joseph Ka. Aleki nga na motema mabe. Non. Asali. Kabila valonga mboka oy. Akende Katanga. Bayebisi signé document que au relevant le sous kozonga na pouvoir au relevant le sous ya la politique au relevant le sous ya déstabiliser ba institution Kabila banda ko sala mapeka politique on a nini parce que batu oya sana bango bayebisaka ke toza majorité ko signer biloko wana mais majorité na bango mokolo ya Mabunda. Papa, quand on va gagner l'élection, on va dire oui, à vous. Bien. Malembe. Ces gens ici m'ont trahi. La signé, na longona no place. Oh, parce que ndenge na zomona. Kabila boanye bandi kosala. Mobutu sese ko kukumbendu wa. Wazabanga. Tango kufaka yemoko. Esa kufaka na bato za ina bango. Lelo ba musubo za mona bango te. Basali ke ngotondo te. Basali. Alexis ta momambo basate. Basali. Balamber men basali na mobutu te. Basali, basali. Ale atundi. Ale tout. Basali na Kabila te. Basali. Tango liwa ekoya ekozwa ngai moko. Yaki ngai moko na kozonga ngai moko. Tango signé aki na kolwesi kotoyo babiloko na ye bokotindela biloko na ngai wana te. Kabila yaki mabongo pamba akomi koreklame biloko ayaki na babotine Mevi. ndeko na ye oyo azobenga lipasa abanda kotongela batu bakantar oyebi bakantar na Tanzanie ye
ayebaki te ke baferme ezalaki basoulie ya bana basibe ezalaki ignore wana mutu munene wana balingi bazobanda kolese mbangu mpo olobi akome mpe candidat président de la république à cause ya bacombatant boni betana babandaki kolesa mwana na bango na mbangu mpo mutu ya munene lobi mpe koma candidat ya bango po batandenge nini papa balesa bango nini Kabila na Olivier bazolesa mwana na biloko na yebite osi biloko nini mwana zola mbangu oyebi ke bakamataka hôpital oyo ya cinquantenaire ya yo yango oyo mbongo nyonso yo nde okosheria mwana mokili yango wana tozebisa oye na union sacré kangamba parce que tozoyoka viva tozoyoka bino badepute ya FCC bobongola mitema boye na kati ya union sacré mpona kosala allégeance pour que tozo majorité parlementaire bien aimé yemba nzambe mama ni wakadine akoma yemba nzambe ya chala mo eske wana frère tombolo loboko kaka ba oseka mo tozana fin ya net ide base viva nde biloko bato mosusu oyo baye epa na biso baza na ngambo bazali na kete ya FCC baye kote na biso nano bobongoli motema te naza mpe candidat na bureau ya assemblée nationale tika biloko wa fanda nano na ba ozoma te qu'est-ce que les changements qu'est-ce que nous devons faire pour que le peuple d'abord puisse se retrouver que faire pour que les Congolais se retrouvent mais yo olongo kuna lobi lelo naza candidat na kati ya union sacré papa tika biloko wana biso mpe tosi tofongoli miso papa tozoyebisa bino assemblée nationale biro ya sika toza na posi yango bilo oyo bauti na parti oyo ezolinga char beta nde mon cher combattant Kabila avec cette même méthode diabolique, satanique, machiavélique. Nakende kuna lokola sina koisi soda disant batu ya mabo yo mwana wapi cher combattant liboma na mboko les na crise okangi asa na de iPhone na 500 $, na Motorola na munduki liboma ya leka biloko salite na kati na sachet shawa show ambu wana za liboma aza mutu mo peuple congolais pe asa fungoli mi soko kutani na liboma koleka ye obanga ye oba ye ba ye bilingala okende nangoa akoloba na eloko moko soki okutani na liboma fuye soko fuye ye ayebi lingala ayebi swahili ayebi kaka monoko moko boye na Rwanda yango wali cher combattant Kabila etikaki bato wana parci par ntango desordre ekosala mokoto oyo aza kuna azongisi ko na systeme ya politique ya Pascal Lisuba na Denisa biloko wana na mboka na biso ekosimba tombolo loboko kanga ba on va pour tous les combattants bino mabomo buti okuna kei azosenga akende kofanda na kiba communauté internationale ba traité likambo na ya balobi boye ida passe viva kola Kabila aningi akende kofanda kana Russie
à combattre la première puissance mondiale qui est les États-Unis d'Amérique. Kabila ça c'est un bon rebelle. À ça peine avoir minéraux bruts. Oh il est fan. Oh il y a banda qui cotique le peuple rwandais. Bakotanga na mbonga na biso butu ba extraire ba minéraux. Lobi babandi ko benga bango pe ba producteur ya minéraux. Tant que tu as pouvoir, est-ce que bazar sont pas producteurs? C'est ainsi que chers combattants, batari va monique non. Mutu oyo tokotika ye akende kofanda kuna azala nanu awa. Posoka kei kofanda ba kote wana na ba Russie, ba Suisse, ba pays wana akoluka lokola zala mbongo ebele na ba mipanzi wana akoluka ba voies moyen aya pour déstabiliser. Mais nous sommes les andoto yaba. Félix appelle cher combattant. Aza mwana muke. Mwana nkoyeza nani? Tombolo lo wakanga ba. Kabile tango tozana bande konanga. Koto ba koise. Dès que mon cher combattant, biloko tozana c'est une vérité. On a souvent le passé. Pourquoi tu n'as pas vu le nanga te? Ba memi biloko na ye na aéroport we. Oh eza sac. Papa, tango bafongoli na kati mandu na ba mandu ki musu cher combattant Kadhafi nda azalaka na Saddam Hussein nda azalaka na mes amis boyebisa mutu ya bongo tokotika ye akoyoka nini bata na boye bamoni na ba drone na kati ya bata na mituka na ba contrat asala na ba chinois ba documenta na ba dossier kiliki donc batu na ye j'ai compris pourquoi tu lelo bango ba se considérer bango ba se considérer que bazaka ka ba chef tozala wana Kabila kozala kaka wana Kabila kozonga cher combattant ceux qui ont jamais osé que Kabila kozonga ndoto ya ba beta ma cher combattant Fatima beta on va yo galinge na photo photo betele ma cher kama mama makasona ngabako beta mama makasona ndoto ya Fatima beta mutina mutakire na ndengana na ye amenaza isatino ndali azas dara kuna kama ngomone batindele biloko bon vouloir ye pasia ozaka kaka ye tango créer bor na ye wan yo fanika itapeli créer bor na yo beta mama kopana Josh beta mama kopana parti de temps on va toujours béton et lui papa il dépasse l'air mes très chers compatriotes nous avons lutté 37 ans Banza ça va tu lutté 37 ans bon est-ce que tu as na manduki kabik ça fa bongo lelo yo ya na biso comme chef de l'état yanda zota na manduki nyo basoda nyo tokotika pouvoir oyo noto yaba mokolo soko sala nini oy katisa bro tombolo bokanga ba oh soko lingo kota pouvoir yo pelité pendant combien d'années opposition ya mikolo ele soki batobolele bapine bazongisela bapine musu ozoboya opposition mpona soki
bakangi basomela shawa naleka ya biso opposition ezaki bongo misuru kasila omona bokanga ba opposition bomona zolo fayilo lo balususu achikeleka tata alipumulokola ntabona lisanga bondo bondokilo bondoki lisa papa oza ndoto yaba Pemba aye bote Katumbi aye bote Matungulu aye bo répondre Musa ya Mwisi aye Kengo Dondo aye Mukolo RTGM Fils Mabilu aye Baji aye Buyambu aye Kyungu aye Baluku aye Mandasen Soko Sagani Ozinji Ozinji Kobete la mabo Félix Azan Nevena Nogona apesi ngandako yasi mutuko yasi wana maloba ya mwanda oko sana na ba Kongo ko sondi pour son pouvoir oyo oba zambala la bongiti zambala li bongi kati d'abord si Angelo na enyo okuti Mikael Gabriel basakana naye banda tozabani miketo yoka kaka anjika tito koli azaka anjika anunaka akufaka tombolo bokanga ba politique yele tango ko bomo Angelo nyonso sima osili si Angelo okokuta ba combattant ide Yaka, si les sables combattants, soko si les bango, bandako si les sabamura. Après, on goûte bashika. Après, on goûte parachutiste. Oh, bah, aux États-Unis, parce que quand les militaires chers combattants ne sont pas sabino, puis le chef de l'État, l'Obaki, et Zandoto, quand les militaires, école militaire, école et habitum, besoin et nambo. Ils sont peut-être comme ça, on a tombé dans le Boko Kangaba. Papa, attends, ça n'a pas été n'attends pas le monde. Toyokani. Nana tambola ngolo mwana moko. Na za mwana moko. Eza na bisika na banda koleka mokolo. Awo na so. Banda koleka mokolo. Te, awo na semuka. 3. Coin ya Kabambarko Kasai Commerce. 4. Côté ya Garsa. 5. Place ya Pascal Wana. Bami. 6. Côté ya Trio. 7. Côté à rond-point bandala mo. Le loin nos olé kaloko mwana moko. Et c'est un côté. Yangwana tolobi. Atana ntozi misala te. Ata tozana nzala. Biso tozala kakawa. Félix Azalaka chef de. Chef de. Fachibe. 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 Beta mabusha. Beta mabusha. Papa, biso to komo la quand même pongi. Komo la pongi ya. Biso to za quand même na moi histoire ya mboko. Bote. Oui. Parce que to bundi pe ke mboka et soit changement bote. Oui. Yo so bundi sangai. Ndoto ya bo? Ya baba. Bunda pe comme esinga ngai na zali. Totala yo. Marche nos. Nous sommes obligés à causer. Si on a été combattant, on a été président de l'Abysso Zalaki. On est obligé aux Zalawan. Votez, votez. Ah, nos chers amis. Nous avons posé à Golina. Mais, il faut conserver encore. Tinati.
ti mokoliasa kosala nini kombona na bokanga ba merci beaucoup mpona journée ya lelo tokoevolue lisusu koya zamba papa